nakenda kabisika ebele na bondela pona bato me permettre lelo mwana nga kufa na libanga ya musala ya papa Mobila atindaki abengaki Général Kasongo bakende na gare centrale bakende kokanga bamoto na retour nde mwana nga ye kokufa papa nani Kasongo Général Kasongo atindi ambulance po bamema Orly na Ngaliema bazongisele réponse balobi Orly aza esu na eta ya kokende Ngaliema te Orly asi akufi ndeko Orly aza nani akosa musala nini pe akufeli ndenge Orly aza mwana na ngai liboso Orly aponaki musala ya la police abimaki mardi le 3 ya 5e mois ake musala azaka na ndako na ye avakende akaolakanga akei nazo préparé nga mpe nakende église namoni na 17h bato bakomeli ngai o Orly aza na salle d'urgence na Kalfungola natunaki te na ebisinoko babengi nga Orly aza na salle d'urgence na Kalfungola naki ya bikende tobondeli kende nyonso ekoleka kuna obenga ngai nakomi na Kalfungola namoni plein ya bato epesi nga somo naoki émotion na motema na ngai na mituni Orly aza nani Orly aza na grade nino bato batondi bamosusu baolinga bakanga na courant nalingi nakota esika Orly azalaki na salle d'urgence mama docteur moko aza nalobi yo kokota te namoni eta na yo eza eta ya kokwea tension ngabi nga na kokwea tension nde nini nalingi nakota mpona bondela mpona mwana na ngai abi te okota te olingi omemisa biso nga mwasi me akota nesimtisa akoti ntango abimi ayebisinga mama tobondela Orly azobouge te mpe meza moke ngabi azobouge te nabandi kobondela un moment namoni mama ya camarade ya Orly abimi oyo batindi nga pampes ngabi batindi o pampes estce Orly akomolata pampes njoka batindaki ye dra Orly asi akufi mwana nga Orly akufi na malaria te akufi to na opération moko basali te mais akufi na plein travail na kati ya musala mwana lamuka ine bien ka nde akenda musala ake musala ntango ndeko gouverneur amoni bawewa na kati ya gare centrale ka nde mama lobi abengi mokonzi Général Kasongo atinda baelema lokola ye asala na gémi abengi basoda bakende ye mpe akendaki na ordre wana na bese na bango ya ordre de mission komboni ezali akenda te ke po akende ye moko akei asali musala ndenge esalamaki na retour na bango sikoyo awa na kota cimetière ya Bombe nde bana wewa baza kolanda bango nsima babambi ye mwelo na motu na nik awa ndako oyo lobi nango nakei na biro ya papa Kasongo alobi kende na secrétariat baopesa papier okolandela démarche ya mwana na oyo epage ya Ngobila nakei nazwi banda démarche banda napota na ngai na makolo ya moto somo ya liwa mwana na ngai poto ezokita mai boya mawa basoyokela nga mawa tokei banda kokita komata tokutanaka na ye te 5 mois na morgue tozolala libanda bakitya bato tuluwe bakoyiba bazoyiba tokosuka wapi ti bamoni abi mama tomona esimba te zonga kaka pa Général Kasongo nazongaka toujours epa papa Kasongo ayebisaka bi mama eza mission ya Ngobila fa bimisa mbongo tokunda Orly na papa Gentilien na bengi ozondima nga te nasengi na mokonzi ya mboka yokanga mama Denise oza mama olelaka na bo balelaka osepelaka pe na bo basepelaka na papa président naza mama veuve bosunga nga charge ya bano na okoka te eloko ezobloke kokunda ye tozo comprendre te gouverneur na biso Gentilien Ngobila soki alingi nini Gentilien Ngobila soki alingi nini Gentilien Ngobila soki alingi nini tango mokonzi na ye nani Général Kasongo bazobenga ye ayambaka neti tokende kuna bokende kote ya bino mo bokomaki mpe na gouvernorat epa na bureau ya Gentilien Ngobila ya totamboli tokomiti kuna eloko moko te atikelingi eloko moko te ta salaire basoda tozwa eza moke
ekokoka te na laeti makambo eza ebele papa yango nasengi bosunga ngai mama Denise Nyakero mama Olive Lembe bosunga ngai na place ya kotia charge oyo te bosunga ngai po naumeli mpe temps mingi nasila kofanda 5 mois eza ebele nabeli depuis na bando badémarche ya mobile depuis na zemi ya 3 mois si lelo zemi ekokisi 8 mois nayebi te na place ya kotelemela te ngo nasengi lisungi mpo na bino bosunga Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko na ngai mbote lisusu na bandeko bozuli bako ya kolanda biso mokolo ya vendredi 7 octobre 2022 ezali mokolo ba imboka ebele bako kanisa ya solo Congo mboka na bango ezali sengo mingi lisusu po ete papa Sentinelle na bino toko communier ensemble pour na kobeta masolo na o ezali koleka na mboka na biso programme ya lelo bandeko balandi tokobeta masolo na o etali actualité politique vraiment te parce que ba dossier ezali ebele o sengeli to solo la na la kibino la mokoleka ki ete likambo etali liwa ya Kondo Orly Lukingama Kanzana plutôt oyo azalaki policier pona koloba lisusu ete bolandaki ndenge na talisaki bino mokolo oyo elekaki na la kibino na koyamba mama ya Mowei na koyamba molongani ya Mowei pe bana na noko izo sala passe pona ni bandeko balandi uta tolobelaki yango jusque là to komona aucune réaction ya ba autorité ya mboka papa Sentinelle lobaki ete akozala toujours proche ya population na makabonyo sali koleka sengeli batu bayi bayango na yango na bete sengeli mokonza mboka iba makamezali koleka na mboka na biso atake sinzili ya mboka yango bomoni nazalaka wana merci na bandeko bandi ko benga biso bandeko tozali na introduction ya émission donc tozali na dossier du jour ya mokolelo wapi to beta c'était na liwa ya Kondo oyo to bengi policier Orly oyo azwaki liwa na boulevard du 30 juin eleka kindenge nini beaucoup kabino moko na deuxième volet il y a invité na nga spécial ya mokolelo ba invité oyo na kozwa 60 minutes na bango pona kobeta masolo Congo ezali bongo fondation Sati Bols bolanda kanga mokolo mosusu na fikine mokolo bazaka na échange surtout bango na bilenge na ba membre ya fondation tozalaki ona pe totunaki metuna mais oyo intéressaki biso yaki koyeba objectif ya Fosabo ezali nini aussi longtemps bazali une fondation comment bazali na ACP qui est politique, bango baza politique, nuance wala to comprendre kango te to baka ete to kozongela ngo po ete to ya mabango to yoka bango ndenge nini bakuyi kozala association mais en même temps bazali na kati ya lingomba ya bayi politique et puis non seulement ça objectif na mongo za nini bande ko balandi to kaka Fosabo mais sengeto ba eloko ni bazali ko sala merci na bande ko boko na biso na mikidi poto na bosanité na bande ko bolandi biso na Europe nous sommes en direct ndenge bo mesana ko na biso na buke kana plus Europe ta pesi bande ko nyoso Europe mo mbote bande ko Londres bande ko Bruxelles na bosanité bande ko ya Paris mama Mireti pama akoya susu te ndenge bo kaki programme na ekomi na mokolo janvier antena to kundola na Paris na pesi mbote na antena to kundola na Bruxelles maman Antaye na pesi mbote na antena to kundola na Canada pira la bosanité Lili na muso ba oyo nyoso bazomi pene na Afrika bande ko na biso na kopesa mbote spécialement na Edo na Cameroun parce que la minute communauté congolaise na Cameroun ba télévision bango libanda pona kolanda émission na bango de ba mesana kolanda biso voilà ils allaient sengo mingi susu po ete na mokolelo tokobeta masolo na o na bisaki bino déjà tokota na dossier du jour tokena ngamba régie pour ete et même sur la transition. De retour au plateau, Bandeko Balandi. Voilà, dossier du jour Tokoti. Décès ya Orly Lukingama Kanzana. Azanani. Tozali awa na mama Zaina na pesi mbote. Mama Fulba Makasi. Na pesi mbote na madame ya Mowei, mama Laetitia mbote. mbote papa. Na pesi mbote na noko Jérémy Akambote. Mbote Neko Flavien toza awa. Na PCP moi na biso mbote. Voilà, bandeko balandi ezali masolo ya mawa pe ya pasi. Na kokende côté ya mama Mowei na yoka enano. Mama okiko bisa biso likama o ekomeli bino yozali mama ya Orly. O mekampe ko relater biso parce que bino mama nde boka douleur bana boboti. Ya monazo molongani na ye. Ndeko Orly azanani akosa musala nini pe akufeli ndenge ni Orly azamona nanga
Orly aponaki musala à la police. Abimaki mardi, le 3 à 5e mois, ake musala. Azakana ndaku na ye. Ava kende akaulakanga. Akei, nazo préparé kapena kende église. Namoni na 17h batu bakomeli ngai. O Orly aza na salle d'urgence na Kalufungola. Natunaki te na ebisi noko Jérémie ngabi babengi nga Orly aza na salle d'urgence na Kalufungola. Ngai ya bi kende to bondeli. Kende nyose koleka kuna obenga ngai. Nakomi na Kalufungola namoni plein ya batu epesi nga somo. Na oki émotion na motema na ngai. Na mituni Orly aza nani? Orly aza na grade nino batu batondi bamusu bolinga bakanga na courant. Na ningina kota esika Orly azaki na salle d'urgence mama docteur moko aza na lobi yo kokota te. Na moni eta na weza eta ya kokoya attention. Ngabi oh ngana kokoya attention de nini na ngina kota pona bondela pona mwana na ngai. Habite kokota te. Ngome msabiso ngam mwasi na ye akota. Nepsikitisa akota. Akoti tango abimi abisinga mama to bondela Orly azo bouger te. Pe meza muke. Ngabi azo bouger te na bandiko bondela, bandiko bondela. Un moment na moni mama ya camarade ya Orly abimi o batini nga pampers. Ngabi batindi o pampers, est-ce que Orly akomo lata pampers? Njoka batinda kiedra, Orly ase akufi. Na kuti ambulance wana babi papa nani Kasongo, General Kasongo atindi ambulance po ba mima Orly na Ngaliema. Bazongisele réponse balobi Orly azasu na état ya kokende Ngaliema te, Orly ase akufi. Baeko bimisa Orly na kacha salle d'urgence na 19h. Baeko bimisa ye toketi mama yemo. Na kokende mama yemo na kitinga na 8h. Natala mwana na ngai lolenge akufeli. Natali Orly makilezo bima lokola moto aza na bon moyo. Na bunde na binzambi nini olingo talisa ngai Orly liloba nini oyo lobeli ngai. Olobaka mama nyoso tia na se. Nini olobeli ngai lelo sokota morgue mwana bimie boye azobunda. Na nyolose maboko na nyolose makolo. Na banjuko lela wana na binzambi. Il faut kanisela ngata pona mwana nanga. Na tikala na bana nanga mike papa na baba kenda musala soda na ndenga kufi. Lelo yo po yo kokufa na musala soda. Na binzambe lokumu eza kaka yayo. Soki yo permetaki yango te mbele Orly akufite. Comme yo permettre na kenda kabisika ebele na bondela pona batu me permettre lelo mwana nga kufa na libanga ya musala ya papa ya Bila atindaki abengaki General Kasongo bakende na gare centrale bakende okanga ba moto na retour nde mwana nga ye kokufa na Kalufungola na okiki ya kufi na 12h me ngai ba ye ko ebisanga na 17h tango to silisi lobi na ngona kei na bureau ya papa Kasongo alobi kende na secrétaire ba opeso papier ko landela démarche ya mwana na o epage ya Ngobila na kei na zui banda to banda démarche banda to banda na pota na ngana makolo ya moto somo ya liwa mwana na ngai pote zo kitamai boya mawa baso okiranga mawa to kei banda to banda ko kita ko mata to kutana kana ete na papa Gentinier to kutana kana ete. Donc Gentinier Ngobila gouverneur la ville ya Kinshasa. To kutana kana ete. Tokutana bato aner kutu ba koti likambo ngo na kati ya bureau wana ti ba moni abi mama to moni esimba te zonga kaka pa General Kasongo na zonga ka toujours e papa Kasongo ayebisa ka bi mama eza mission ya Ngobila eza mission Ngobila fa bimisa mbongo tokunda Orly mena sengi na papa General Kasongo merci pour abanda ko supporter matanga Ernest to okutana na ya opesa mama mke na ye ya kolesa bato na matanga na kokio boya ngote mais likambo akokunda mwana na ngai 5 mois na morgue tozola la libanda bakitia bato tuluwe bakoyiba bazoyiba tokosuka wapi donc bosenga ya mama Orly ezali et pas gouverneur à ville à Kinshasa Gentinier Ngobila asunga bino pona kokunda mwe elo bozosenga ka yango wana bakunda mwana nanga batala Orly atiki bano bazana âge nini 5 ans balandisaki bango ya mibali aza 4 ya misato yona na libumu nga aza nga veve na kobokola bano ndenge nini naza veve ya bemakabasi ya mapa na mutu mino moboyebi mbongo basoda eza combien ya kiveve na sengi na mutu nyonso aolanda ngai na papa Gentinier na bengi ozondima nga te
nasengi na mokonza mboka yokanga mama Denise oza mama olelaka na bo balelaka osepelaka pe na bo basepelaka na papa président naza mama veuve bosunga nga charge ya bano na okokate merci beaucoup maman pour na ngambo ya noko ndeko Jérémy aka tolandi maman na bokebi mais okoki ko relater maman relater ngona émotion est-ce que okoki ko relater biso liwa ekomelaki Kondo Orly ndenge nini ile kaki ndenge nini selon information za na yango parce que vous allez accompagner Libota parce que on tikali mosungi ya Libota malobe pana. Merci ndeko Flavien pona maloba opesi biso toko akoloba likambo oyo izo sala pasi makasi mwana nga Orly akufi na malaria te akufi to na opération moko ba salite mais akufi na plein travail na kati ya musala mwana la muka ine bien kandi akenda musala ke musala tangu ndeko gouverneur amoni ba we wana kata gare centrale kandi mama lobi abengi mokonzi général Kassou atinda ba élément lokola ya sala na jemi abengi ba soda ba kende yepa kende na ordre wana na baisse na bango ya ordre de mission komboni ezali akenda te ke po akende ye moko akei asali musala ndenge salamaki na retour na bango siko awa na kota cimetière à Gombe nde bana wewa baza kolanda bango sima babambie mwelo na muktu na nik awa nda koya kufi koya koyi donc asansale bayaki bana wewa bazaki pe likolo na yana mais tant ba ekolongola e bayene na lufungula depuis bayaki na depuis 12h biso to e bango na 17h tu es bien on a 17h donc to komi pe ezaki déjà trop tard depuis le 3 mai ba kena ochaina morgue ya mama imo mais loko nazo kamwa pe ezo lekelanga ti lelo 5 mois ngoyo na ba jour o wapi ndeko oyo donc nazo ebate na ko exprimer ndenge nini bakonzi na ebite musala o bozo sala mutu en plein travail à musala akokufa na musala donc on lit depuis akufi 5 mois ndenge batu ba mona na photo na kunda mate donc azana morgue 5 mois azana morgue 5 mois mutu akunda mate alors eloko zo bloquer okunda ezani exactement parce que eloko ezo bloquer azama mapinga azali mutu ya ibani aosa musala eloko ezo bloquer kokuna ye tozo comprendre te gouverneur na biso Jean-Denis Ngobila soki alingi nini tango mokonzi na ye nani général Kassou mazo benga bazo benga ye ayambaka neti tokende kuna bokende côté ya bino moko maki pe na gouvernorat et pas ya na bureau Jean-Denis Ngobila ya totamoli to komiti kuna eloko moko te bon na mituni na elenge boyi na âge ya 32 ans andimaki ko lata sokoto na bango eta sali la mboka akufi pe na kati na musala ya mboka mais nazoka mwa tilelo ete azaka kawana bon lobi sikoyo tango makambo ezo sala est-ce que le gouverneur a informé la situation a informé en tout et pour tout a informé en tout et pour tout a informé na makambo nyonso akobeta ngo karate ayebi yango bien ezo sala pasi tisiko mutu azokunda mate bon wana tosane lokola aza soda mokonza mboka pata chef suprême ya mapinga pe ya la police soki baro ba kokate to ye na ebembe to tikela ngonde ye moko mokonza mboka akunda yango po akufite na kata musala na ye akufinde na kata musala ya mboka pe akufi na era service talaka kayo moko na era service mutako kufa tisiko 5 mois voilà olia nini moi sineana azemi atiki moi sineana azemi 3 mois lelo zemi komi 8 mois moi sinaye ni akota ta kilote ni ata let et salamité ce qui basi na bangobu ba tout sala pe bangobu est-ce que ba OCP na bana mibale ya na mboko mutazo kene musala bana kuti fo batanga tisikoyo bana ba tanga te ebe ma papa toujours na kati ya mort en tout cas mokonza mboka vraiment ebembe yango to pesio yo moko kunda lokola bango ba kokate yo moko kunda yo za papa na biso nyonso en tout cas naza mobali na ibi makambo ndenge ezoswa na motema siko lobi ta bo benga ba jeune bakota musala soda o na bo sala boy siko bilenge akufi na 32 ans
bilenge bobeta bakende musala soda bakota ndengene omonke bazopekisa nde bato mpo basalela mboka makambo ka mukie kaka boye bokoka te mais nayebi te soki esalameli bino na kati ya famille na bino so bokondima otika mwasi botala mama amemaka basama pa 5 mois yango na bajour tovandi kaka kozela totamboli totena souci na bino bokunda kaka mwana na bino point barre biso tokokunda te aza mutu mapinga l'état kunda ye pas en charge ya mwasi na bana ye bon l'état akufeli nde mboka akufeli mboka voilà l'état en charge na toyoki yo tosukisa na mama Laetitia molongani ya mowei mama ekosala pasi nde naza kolanda nde nazali mpe nde nayambaki bino namoni bana namoni o moswa mwasi na eta oza nango babi 5 ozalaki na zemi ya 3 mois lelo 8 mois bato bakolanda na bokebi mobali na yo tisi kona nokundi ye te azali moto azosala mosala selon famille ne bokoloba selon général Kasongo ndenge bozopesa information eti Gentini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa nde esengeli azwa mokumba wana po ete yenda asengaki mapinga baya kotia ordre na centre ville et que akoyi victime na ngambo ya la police balobi ezali hôtel de ville nde esengeli akunda alors ping pong wana ezosalema mayo na miso ya bato ezosala balamu te alors message oyo ozali nango na mwana mboka Gentini Ngobila ozali gouverneur ya ville ya Kinshasa mpe bakonzi ya mboka bakolanda yo otali caméra wana opesi message non en tant que mwasi ya mowei message na kopesa kaka kota papa mokonzi ya mboka papa Félix yo moto opesaki ordre moto ekota susu na Gombe te mobali na ngai alamukaki na ntongo ya mardi akendaki musala ordre koyi à partir papa Gentini Ngobila bengi papa général Kasongo atinde yeba elema baki kosala musala na grand central na kozonga mobali nanga kufi nde aza mobali nanga tikaki nga na ndako na bana naza susu na ndako wana te na libanda na bana na place ya kotia bana te pe aplis atiki nga na saila eti te eloko moko te bana ifo batanga atikelinga eloko moko te ta salaire ba soda tozwa eza muke ekokoka te na laeti makambo eza ebele papa yango nasengi bosunga ngai mama Denise Nyakero mama Olive Lembe bosunga ngai na place ya kotia charge o te bosunga ngai po na umeli pe temps mingi na sako fana 5 mois eza ebele na beli depuis na bande ba démarche ya mobile depuis na zemi ya 3 mois si le zemi kokisi 8 mois na ebité na place à côté mais à terme na sengi sungi pa ebile bosunga ngai merci maman Yobasuka otoka bwana na banzi to ko évoluer soki Gentini Ngobila ya bibino te parce que Rolanda émission alanda ka émission qui soki a réagir te to za na busenga na bino bo pesa suite to linga pe to ka pe général Kasongo yemoko en tant que numéro 1 il y a ville province à Kinshasa na mapinga ya la police to ka pe makanisi réellement ezani qu'est-ce qui se passe parce que il y a koki komona Gentini Ngobila po ba mona naka donc numéro 1 à ville numéro 1 à police ba mona naka ba ibine ba kutanaka mais soki dikambo ekomi ya ping pong entre ekomi na miso abatu batu ba kolanda ngona ba télévision et ko sala malamu te na banzi ke mona mboka Gentini Ngobila soki réellement za ki informé te à cause de l'informer et que peut-être suite à malamu komona na et puis général Kasongo komona ke comme dikambo comme etandoike comme suli kamba blague te pour être comme à la portée même à mokonza mboka batu nyonso ba service intelligence ba ko tala batu so kolanda et ko sala soni pona lokuma mboka alors message à suka pona oyo toka bwana message à suka na oloba bon balandi mutu nyonso na yebi eke azolanda bosunga ngai mpona kunda mwana na ngai na charge ya bano saki ona otambola nango eza mbongo te badossier ya Orly partout na kota dossier ya Orly kaka nalembisaki oyo ekufika na lipeka eloko eza awa te nasengi pamoliere mpe merci apesaki biso $100 ya batransport nzambe apambola ye sika azali merci pamoliere nayebi ete bokopanza sango bato nyonso bayoka bakonzi ya mboka bayoka papa Félix ozoyoka nga mama Nyakero mama ya bana mosali na nzambe nayebiki ozoyoka ngai yoka veve oyo na baofele oyo batikeli ngai merci merci noko tokabwani na yo message ya suka vraiment ndeko Flavien apesi nzambe merci nzambe apambola mpenza na initiative message ya suka ezali ke mboka e bape ko soutenir batu
ntango likama oyo ezwi mboka ifo ezalaka mbala moko esala mpe makambo ete nasengi kaka na mokonzi ya mboka ete azwa makambo na maboko po ntango azwi makambo na maboko nyonso ekotambola bien vraiment nzambe asunga biso mpenza tokunda mwana biso batala mpe bandeko batikali esala malamu mingi vraiment nzambe apambola bino na kati na PSTV. Merci beaucoup. Voilà, réalisation. Batouamona image ya suka ndenge zalaki parce que mon amboka orli ne bozolanda bazako bimisaye na kalufungola po bakinaye na morgue wapi ya mama yemo na morgue ya mama yemo donc ne bozomona bilili bona zolongwa kalufungola po bakinaye na morgue ya mama yemo eko sala pasi libota on sait que mwana mboka Chantini Ngobila gouverneur de la Kinshasa a s'impliqué en tant que numéro 1 à Ville Kinshasa na osenga na général Kasongo a s'impliqué en tant que numéro 1 il y a province Ville Kinshasa, il y a police pour être ils ont dit moko ya belema ya mapinga oyaye et puis ils ont dit moko ya ba congolais kinois oyo atiki biso et ko ça la passe donc to banze était na migoko ya et ko simba mitema ya bato belé oya ba motema malamu o ba ko singa lubota pour être bakunda bako senga kaka bakunda kaka oya bango basengi mbongo te basengi misolo te basengi moyen te balobi kaka bakunda kaka moko ya bango et puis bana batikali ba orpheline moi madame moi si ya moye alinga bota ko bota ndenge nini bato mitema malamu o bakola na biso o pe ba moni ba ki ko contribuer ndenge papa Léon le Malema que je salue à passant a contribuer boko benga na numéro na ngai pour atteindre famille merci na ndeko Frank o ya sala ki ete bandeko to ba kutana biso elongo po ete to sunga libota toleki na dossier mosusu toke la transition ya dossier du jour Matondo. Merci na réalisation voilà to koti na dossier oyo to la kakibino to kolobela fondation Fosabo ndenge to lobaki ete sengé to beta masolo na oyo tali activité na bango tozalaka dernièrement na Fikine wapi to landaka échange to monaka ne bazoka bola bileko babenga ba fourniture scolaire to na pe mituna na biso na président ya fondation na oyo tali alliance na bango na ACP parce qu'on était curieux d'apprendre que baza apolitique mais baza na kati ya lingomba ya bayi politique sengela ki to kama nuance nango to landaki na bokebi pe lelo to ko Otamaelamo, Flavien, Usanga, Talabotamio, Otamaelamo, Tokundale. Épelele, joyeux anniversaire, bah charge, joyeux anniversaire, Usaki. Botama et l'amour, Flavien, dans le Botamion, papa. Merci beaucoup à tous. Botama et l'amour, merci à mes collègues, à mes confrères. Zégédé, voilà. Botama et l'amour, à toi, Flavien Roussaki. Zégédé. Voilà, je suis en direct, merci beaucoup. Voilà, Bandeko Balandi. Et la surprise, Natoni Bino Botondi, Namoni Pe cadeau Nanga, merci beaucoup. Dans Banzi Tozoko Banango. Merci beaucoup. Voilà, nous poursuivons notre programme, mesdames et messieurs. Donc, Ndenge Tolobaki, Tokoyamba Bande Konabiso, il y a Fondation Sati Balls, je crois. Potokoba. Alors, Tozali na conseiller Feli Mwamba na Pesi Mbote. Mbote Ndeko Flavien. Tozali na Madame Florence Mbaye, présidente à Bamama, la structure à Bamama, na Kata Fondation Fosabo, na Pesi Mbote. Mbote Papa Flavien. Na Pesi Mbote na Ndeko Didier Bosolo, vice-président Mbote. Mbote Ndeko Flavien. Enfin, na pesi mbote na ndeko Lubanga tomesana kozala na plateau, oza secrétaire général adjoint na pesi mbote. Mbote ndeko Flavien. Voilà bandeko balandi tozobeta masolo a Fosabone na hotel Koloba. Mais na kolinga na bokebi to comprendre bango baza banani. Parce que kuna na Fikine ezalaki échange na bango tozalaki mais les autres on a tout comprendre. Alors, na kie na ngambo ya mwana mboka
Didier Bonamboka Lubanga, votre secrétaire général, qui expliquer biso lelo yo faux sabot. Ezali ni philosophie nango pe idéologie nango pour na bato bato di bakumba la liboso bakolanda bino peut-être. OK, mbote une fois de plus na balandi ya émission na biso to kondolango mbote na mwana mboka Sati Boleli Nesika azali président na biso le président national yemoko mo empêchement et salemi alinga koza na biso awa to yebisaki yo to laraki yo tozalaki na yo na fikin to yebisaki yo to préparer émission moko spéciale poto meka kolimbola baimboka nini oyo biso tozali fondation Sati Bols Fosabo na Mukuse tozwabi na commune ya Lemba oyo ezali siège na biso siège administratif pour siège social na biso eza na commune ya Lemba na quartier Matete tozali fondation initiative na biso euti na visé euti na président national na motema na ye ya malamu ya kosunga bandeko na ye ya kolinga kosunga bana mboka alobi pourquoi ne pas to créer structure oyo permettre biso toyebana kosungana parce que le sunga ezaka epai na biso te na epai na ye moko pe biso bandeko na ye tosungaka pe na makambo mosusu vision efungwami esuki kaka na Lemba te Fosabo etamboli ekomi na kalamu Fosabo etamboli ekei na ngaba Fosabo efungwami toza na ba représentation na biso ebele pour votre information pe na bandeko baza kolanda biso Fosabo ekei ti na intérieur du pays et également pe na niveau ya libanda ya mboka notamment na Italie toza na représentation Fosabo Italie ezali Fosabo pe France la semaine passée to monaki bandeko ya France bayambi pe Fosabo pour vous dire que quand esika boza esika moko ya malamu batu pe bakoya po baluka to tombola eloko visé bandaki mukuse bandaki muke ezali kofungama malem Fosabo na mukuse soki toki kobeta lisolo ya Fosabo na ba domaine d'intervention na biso Fosabo tozali premièrement na eloko o biso za kanango fier ezali d'abord garantir ba membre na biso ya Fosabo na domaine o ezali makambo ya santé domaine sanitaire pour dire que le loba ndeko na biso ya Fosabo ba membre na biso soki ayoki mwa motu pas to fièvre to nini ayebi esika nini akoki kokimela po azwa kinini azwa aspirine po ameka kobika ezali eloko moko oyo ba mama po Fosabo ezali mingi na ba mama photo to loba to koyoka to moni mama Florence azali ako expliquer biso ba mama bazala vraiment ba première bénéficiaire biso na makambo etali santé notamment la branche mususu to lobela kango o to lobela mingi na kati ya Fosabo ezali notamment makambo etali renforcement des capitaux na kati ya Fosabo tozala makambo ebele tozala sala mais o ezali ya motuya ona o loba d'abord dans un premier temps tozala renforcement des capitaux liko loba nini ndeko Flavien renforcement des capitaux liko loba ete ba mamo batekaka po tozala beaucoup plus ba femmes commerçantes bazana na kati na biso Fosabo ba mamo batekaka na base na biso ya Matete Fosabo ayebi ndenge ni ko accompagner bango na mimbongo na bango soki azaki baita na saki ya makala Fosabo accompagner c'est-à-dire qu'il y a opesa esaki mosusu to de saki po aluka kotombola mombongo na po souci na biso ezali ete bien-être social ezala assuré parce que ba fondation idée primaire ezali to sungana to luka ko tombola mboka développement ezaka affaire ya gouvernement te biso pe ba institution o tozali non gouvernementale notamment na société civile soutien na biso ezali ete totombola mboka toluka mboka na biso efuluka toluka développement ekouta na concours ya gouvernement na biso bato ya société civile o tozali fondation toza ko intervenir pona ko mekape ko sunga ba mama bilenge po toza pe na bilenge ba ko yekola ba formation telle que auto école ba formation na po muto ayekola métier lobi pe akoma utile toza pe na formation esthétique o bandeko basi bayebi ko yekola na kati ya fondation ko yekola make-up lelo ezali ko pesa bango mongo ba témoignage eza makasi muto ayekola ki formation lelo a créer pe centre na ye a créer espace na ye eza biloko ko ezali ko sunga tant soit pe bandeko na biso mboka pour votre information toza ko lancer pe d'ici tant to arrêter d'acheter d'ici quelques jours ou au moins le mois prochain to lancer pe makambo etali couper couture pour dire que ba membre ya Fosabo na bato pe baza membre te o pa lingi ko poussa na biso ne to leki na etano ke po to communiquer na makambo biso zali na Fosabo ba o pe ba ko sepela ko sangana biso baya ko sangana po to luka to tombola eloko oyo ekende musika donc formation couper couture to lancer en mode d'ici là
et puis centre de santé na biso ça en cours tout ça l'inauguration je crois que Ndeko Flavien TV za radio T et c'est dans la bilili donc to robingi ça peut au monde ndengeni tout ça va inaugurer centre de santé na biso pour garantir l'aspect sanitaire na ban membre na biso ya Fosabo donc Fosabo ça ko fulu ka zali ko tambola malamu Fosabo ezali ko kende na mikili ya poto ndenge na lobaki po ezali makanisi vision moko ya malamu soutien na biso ezali été to accompagner ba institution en place pour tout le tomba mato développement to kota na institution wana pona mona CP na mona Gentili Ngobila wana to koma alors papa Feli Mwamba Fosabo ameki ko expliquer ngo mais ça ba peut-être retenir attention na bangote et là nyoko bakisa na Italie philosophie na Italie projet programme Fosabo ba to va découvrir nous pour comprendre parce que et là on bozo sala pe et là koni ya malonga bozo sala pour na ba kino avant bobeta maso ba de ya mikila poto oh je rappelle encore à toute l'opinion basa ko landa biso en direct ya mikila poto ndai tozali ba landa biso en direct na 26 provinces ya République démocratique du Congo donc vous êtes suivis et peut-être message na bino et que vous allez apporter moulai na bande comme na province ba retourner mais est-ce que Fosabo peut aller pas na biso na Lualaba est-ce que Fosabo vous allez pas dans l'Équateur na Congo central et puis un message alors tout le monde va Fosabo aussi au Salanine exactement et puis j'ai tout fini de compléter des Kolobang. Merci beaucoup monsieur Flavien Ndeko Flavien pour motuna na yo biso Fosabo ne ba utoloba tozana nous association sans but lucratif tozali na bit moko te ya kosa soki nini tozali eza toza organisme toza non gouvernemental alors biso tozali na kati tozali lokola na kati ya société civile lokola te mais tozali na kati ya société civile mpona koaccompagner oyo nyonso ba-institution esika baza kosuka biso tokoki kokende kosala un peu plus tokoyede bango c'est-à-dire kotravailler en collaboration na bango alors biso Fosabo au-delà ya baspect sociaux oyo CGA utoloba awa kosungana kosala tozali pe ko marcher plus proche na institution en place tant que institution comme institution il a qui ça institution bon institution ezali pouvoir en place oyo nyonso ezali oyo nyonso eza okamba mboka toza ko accompagner ba na makambo nyonso malamu ba koyi kosala en tant que membre de la société civile c'est ainsi que bokomona biso par exemple na opération à Kinbopeto bokomona faut savoir aux gens za ko accompagner parce que ça ba action moko ezali pona propriété ville province na biso Kinshasa bokomona so tozanga te na bongo bokomona esika nyonso oyo makambo malamu oyo kosama pona ba kinoa bokomona faut savoir azali toujours présent et puis na motuna otuni soki na Lualaba boye bazolanda tozali dans 26 provinces bazolanda c'est ça tozali une jeune organisation avec beaucoup d'ambition avec beaucoup d'ambition toza pe na besoin ba partenaires parce que biso moko tokoki ko couvrir mboka mo mobimba te il faut tozala ba partenaire o ba koyi ko sunga biso to kende liboso déjà na onyo so tozo meka partenaire wana ezaka lokola ba fondation mosusu to pe oui tozala partenariat na ba fondation vous avez besoin na bango par exemple cause la pe ba fondation mosusu mais bazana même bazo œuvrer ndenge mona bino beaucoup de partenariat 26 provinces Afrique bazolanda bino pratiquement toute l'Afrique bazolanda bino et puis Europe bien sûr déjà toza un partenariat na ba fondation misusu ba association misusu ebele oyo ke biso toza opesa pe lisungi kuna dernièrement toza opesa lisungi munene na association Histoire d'aujourd'hui madame moko aza na poto ayaki aza na association na ye tango tokoti en contact na ye tomoni ba œuvre aza kolinga kosala to asa kosala tomoni ke eza kokokana na vision na biso en tout cas tosala moi action moko tozala te pour se vanter mais non il faut to lobela yo za to kundola il faut to kundola quand même au bon matin tozali une jeune association ko kendo pesa 105 ya sima na moninga o mususu za association pour ne pas s'attendre à quelque chose en retour ezali na ba ambition ya biso ya Fosabo tozala ba partenaire ebele oyo ya ba association o tozala déjà en contact na bango misu to sociali misu na to salité to eza un projet. Et puis, tu lances un peu biso Fosabo, tant que tu bandaki, tu lances quand même appel na batomité en malamu belé, bamika koya osunga biso. Tu kutana ina réponse moko kitoko na partenaire na biso to benga privilégié, Gentili Ngobila Mbaka. En dehors il y a ba casquette nenyo so rosa nango.
mais aza moto a répondant qui na bosenga na biso Fosabo pa accompagner biso mingi ya mwa to benga ke partenaire privilégié. Alors na kati ya partenariat ndo lobby gouverneur na biso Jean-Denis Ngoblambaka o aza gouverneur lelo o biso to yebaka kala to yebi gouverneur te to yebi ja kala aza ko accompagner biso banda kala. En tant que Jean-Denis Ngobila. En tant que Jean-Denis voilà. Ngobila. Mais si on peut te masolo en tant que Jean-Denis politique, ACP. Pour dans l'ingénieur comprendre, vous avez association sans but lucratif, vous avez Kosunga, mais l'objet se retrouver dans Jean-Denis Ngobila. Voilà, donc voilà ton compte. Biso to bien Jean-Denis Ngobila. To yeba qui est gouverneur à ville à Kinshasa. To zala déjà rapproché na ba makamna so to zo sala. Il a déjà été avec nous bien avant. Mais Zate, ceux qui a continué la casquette, il y a politicien de Totikae. Totikae. Oui, Totikae. Et ça, le roi redevabilité. Ceux qui redevabilité, ils appellent réciprocité. Ceux qui est à Zabosunga Bisso, n'a pas conseil, n'a moins Ndambo, il y a Misolo. Bisso peut tous en apprendre à accompagner dans ma malam. Ah, d'accord. Où il y a conseil, la Bisso, il y a malam. Tant qu'il y a la biso, c'est parce que Monique, tu as une vision bien, à côté de la vision, tu as soutenir une chose alors, biso peut en revanche. Tant qu'il y a changé casquette, à côté a commis gouverneur et à ville province de Kinshasa. Tu as le bâti, tu as parce que tu as politique, tu as non. Tu as voilà. Avant d'avoir papa Didier, nous avons maman Florence. Parce que maman Florence jusque là dans le bité, à moi aussi seul moi aussi la fondation. Alors question liboso maman Florence, vous allez s'occuper de la structure, il y a vous êtes présidente de maman, structure la présidente il y a maman, il y a fondation. Est-ce que parité est respectée dans il y a fondation na bino? Est-ce que bino Bassi vous a respecté? Est-ce que Bassi vous a une place? Est-ce TV radio to boy lobby oh faut savoir bis maman Florence a créé parce que qu'on a se retrouvé maman Balongwe. Wana na kundoli. Papa. Tant aux autres de la parité, on a ce qui m'a cassé plus na Fosabo ba maman de baza dominant. Ah ok. Ok. Ba maman de bazo dominé, ba maman de bazé belé. Sauf que le basé qui sont de tout kunda papa. Ah donc Bassi baza représenté voilà toujours alors mais c'est quoi par rapport à ça est-ce que Moussa Ossala en tant que maman présidente est-ce que Moussa Ossala effectivement au bato bazolanda au bato bayebi bakolo bon voilà na Fosabo apport ba maman pour le maman bazé belé apport na bino zani na kati ya Fosabo. Oui, na kati ya Fosabo ba port ezali belé ndenge to le but toza na structure ya ba maman baza ko évoluer na Fosabo ndenge zawana ndenge CG a utaki koloba par rapport ya renforcement des capitaux ba maman bazawana basala ba mombongo na bango Fosabo zo sunga ba maman komata mais plus na Fosabo tozaka na ba maman oyo bon peut-être pour dire que bazaka ka côté ka babilo kwa mikete tozape na ba maman oyo bazali ba maman to benga ba maman o ba business woman ba maman basala ba faire na bango bazape na Fosabo pona kosunga pe baninga mususu na kati ya Fosabo. Donc so na combien Fosabo zo regrouper il faut za na chop chop il faut za na moi moke pour na Fosabo parce que maman za ne lokota ko yete Jean-Denis Ngobila partenaire chop chop il faut za mo chop maman pe ba chop chop il faut ba za la donc siko ba maman bazana ma kokité ba okota fondation et comme discrimination non na uti lo bango siko ke tozana catégorie ya ba maman nyonso normalement il faut pe ka bazala to koza ka na catégorie moko boité bazala ka na c'est normalement ba maman il faut bazala ya classe nyonso ba catégorie nyonso et na Fosabo ba maman na nyonso bazali ba maman oyo bazana ndenge to bon pona koloba ngo mabete na se ke basala ka ba maman mbongo na bango bazali mais ba business woman pe bazali ba maman pe basala ba faire na bango bazali ezaka ke ko pesa apport ko zela ka te président na biso président Satibol Skaye moko anyoka makaku asunga maman beaucoup dizaka maman pe beaucoup dizaka oui bien sûr to kotizaka yango na tolbiki toza na catégorie nyonso na structure ya ba maman toza ba maman oyo amoni ke na place nanga il faut na cotiser autant bazali ezape na ba maman oyo ba kotizaka moins bazali ezo salaka support ke alors qu'est-ce que Fosabo maintenant apporte na ba maman qu'est-ce que Fosabo apporte na société na communauté congolaise au Bakolanda bino on sommes na province na poto ba ko ba to landi Fosabo mais to ki pe ko adhérer et lo koni bino bo sala ka suko bino ba maman ou ba maman musu ba ki ko emporter les pas pour accompagner bino na ba maman nan Fosabo eza ko accompagner ba maman na makambu ebele netini Fosabo eza ko accompagner na ba maman na ba formation
OK. Tous ans ba formation ya coiffure, make-up tout ça là, ba maman ba gratuitement, c'est gratuit. So aux membres il faut savoir c'est gratuit. Ba maman bazo za ba formation, ba tu koloba bientôt tous au la centre. Il y a couture, ba maman bazo za ba formation. Ba formation au fur et à mesure fondation ezo mata. Au fur et à mesure ba maman bazo pesa ba cause na bango et fondation sont disposée pour na kosunga bango. À part cela, ma fondation eza kosunga ba maman na ba ko rapporter ba capitaux na bango, ba maman ba teka mo ba biloko na bango mike fondation ezo sunga bango. Par exemple ozalama capital no ya muke. Ozotala boizo simbatoye na fondation un peu sûr, ouais, avec intérêt toi au kabeli et tout à tourner fazongi. Eza avec intérêt eza pe ko kabilate pour bambon wana ezaka bambon ya ba cotisation ya ba membre. C'est que ceux qui va payer sur va renforcer capitaux na yo okozongi sango pas avec intérêt et puis les autres attendent ebele ba 8 mois 6 mois mais avec 6 mois 8 mois maman za pas de problème maman yazando maman Chine maman Dubaï maman yo basa mombonga ba Benin ba koyambango wana ba utuna ba kapi ba osenga on osunga na mbongo na besoin $10,000 par exemple na fongola et on a renforcé ba conteneur na ngai yaki et comme un problème il faut voir sa capacité pour bo ça va toi alors papa Didier nazongi na komi na yo parce que na okayi pe maman na oki kota ba maman de ba s'organiser alors siko elo yoko bakisa na o bande ko balobi o bango yoko bakisa o bango balobi te pour que bande ko bele ba kolanda peut pas comprendre rôle où vous allez jouer objectif vous allez jouer et puis na kozonga pourquoi kaka Gentini ngobela wana na kozonga na papa Feli Mwamba pe na ndeko lobanga alors mais na lingi siko bakisa na papa ya objectif ba orientation na bino ba to ba découvrir bino davantage par rapport à ce que vous faites surtout impact nango na vie ba congolais. Oui, la caméra, ouais. Merci Ndeko Flavien. Merci pour l'invitation. Je suis le président national de Bisso, Bisika Koutem, le Banda Mboka. Azawapi? Azan le Banda Mboka. Le Banda Mboka. Mboka est vanité. Azan le Banda Mboka. Peut-être que vous avez l'occasion de faire en direct. Je pense bien sûr. Azan, après Simbote. Et puis, nous avons coordonnateur dans l'Union soviétique de la province. Puis, nous avons toujours. Évidemment, Ndeko Flavien, nous avons demandé si nous avons quitté ce macambo, nous avons dit parce que nous avons le secrétaire général de la Tangi, nous avons maman Lobina, nous avons fait là, qui s'est macambo, nous avons fait la société, pour renforcer le capital pour faire la bonbon. Mais ça m'a comme minene. Il y en a vous avez banquité. Et ça m'a comme minene. Évidemment, tu as fait sa précision. Et ça on a échelon. Ce qui est vrai, nous on dit, bah tout ce bah boya, bah maman Benin, bah boya mbangwa. Tous ça l'échelon, tout comment. Mais ce qui est vrai dans ton communauté, tout ça on échelon, il y a c'est, il y a qu'on renforcer, bah tout le monde quand même vit dans la précarité. Wana tout ça wana. Maintenant on est sur le bien maman. Dans un aspect tout ça particularité na biso. Tous en a un contrat social. Le contrat social, on a définir des intervention dans le cabo. Kobela, Azuli Kama, Yandoka Koufi, Sali accident, nous sommes tous en contrat au Tokayana Bango. On a un membre. Évidemment. À tel cas, on fait les critères. Alors, il faut que les membres pour bénéficier. Donc tout ça la kama kamunyo so. Ozoma kizama kama mineno to zana ngo na kati ya Fosabo. Et à chaque moment to go intervenir. Laisse le lot hôpital na nécessité. Mais to zo intervenir na speona. Yam so ndeko akuta na problème. To zo charge to solo attend hôpital mususu en attendant pour na osala eso. Tu vois, ce sont des grandes réalisations. Ozo salema na ndela président biso Satiboleli. Les autres tinda ki Fosabo akende liboso et puis ba vision examiner. Mais alors mais vous allez président na banzi que vice-président na préséance à la fondation Zayo évidemment alors yebisa biso to comprendre secret Fosabo l'association Ezebele les beaucoup na partenaire na association Mususu Ndeko Feli autaki kotali sayango secret na bino
ezali parce que dans ma secteur vous avez vraiment expliqué ndeko Feli a expliqué ndeko Lobanga a expliqué mais vous avez évolué ndenge secret na bino ndenge vous avez combien de membres est-ce que vous allez vraiment suffisamment représenter dans la province la diaspora batangi Italie mais est-ce que vous avez koba ou ba contacter monsieur Zali pour que faut savoir quoi là. Oui, c'est bon. N'empêche autant de ndeko Flavien. Biso faut savoir soko tali mikolo to bandina lelo to sana mambole beleti. Mais ce qui n'a pas ma réalisation va se tanga au monde que l'équipe même n'est na âge na biso. Ba membre bazali belé na Kinshasa. To l'équipe ba membre belé to zali na ba membre dès que to za étape ya kofonga la coordination na ba province. To zali na Kisangani to zali ba rolanda bino Kisangani. Na boma to zali. Ba rolanda na boma. Na boma to zali na Kikwiti to zali. Na Lubumbashi to zali wana kati ya na Libanda tozali na siba tutanga na Italie na France oti kufunga makarate et puis ba coordination mususu ezobonga déjà poto implanter ba alors wana ezali na vision na biso poto koma na mboka mobimba pe na mokili mobimba ba na mutuna na ndongo tuni wana na préséance na zanango c'est-à-dire souci ezali pour procéder pour le moment na ba implantation mususu parce que ezali ba place eléticali parce il a arrivé à président national na biso Satiboleli pour que tu installer ba bureau presque dans la commune belé etikali na Kinshasa. Donc ce qui va se faire dans alors maintenant ce que tu basculer il nous reste 15 minutes tu basculer tant que vous bakino il faut bofungola toujours mabokine mais politique les autres rapprochement de Gentili Ngobila partenaire privilégié papa Felabi partenaire privilégié mais après Nazara qui n'a pas de presse na Belili prend de presse na activité bozaki nango na fikini o bato bazomona ba image ya illustration tozalaki wana mais na tuna question wana Gentili Ngobila est politique azaki ko accompagner en tant que membre voilà mon collègue peut président Sati on a to PCP Motenenga zolanda biso pe et puis on a zoleka et puis to monaki bozana kati ACP alors comment expliquez-vous bozali à politique Gentili qui est politique bozali naie non seulement comme membre mais vous appelez na kati ACP et puis na landa ki na message ya président Sati alors bakino bato bakolinga ba adhérer na ACP ba adhérer au moins que non comme le virage politique pour bandaka association beaucoup de partis politiques vraiment merci ndeko Fabien na kanisi owe ba kibiso toza fondation pour toza pour les symbole et puis peut-être tokoya ko tozo bimisa dimension sur fondation singa sala azo sala te yo oza mopanzi sango oza makambo ebele omoni na ntango toti koleka awa ya makambo ya covid soki olandaki bainformation bi okomona nkombo ya fondation ya Bill Gates etambolaki mingi na kati ya makambo oyo c'est-à-dire ezalaki fondation ezotambola na bagouvernement nasi ozolanda quelle boule donc bobulaki déjà soki olandi na mboka na biso la fondation monsieur Tambola Kaba Moi Ibrahim. Puis au tel la déclaration fondation là, les autres sa valeur même dans le gouvernement côté transparence en bon. Et la fondation de ça là. Peut-être dimension fondation des bisons de tout ça mais na ba loi régir la fondation. N'est-ce pas qu'il nous est demandé de travailler dans le gouvernement. Alors si nous est demandé de travailler dans le gouvernement. Le gouvernement est en place, il y a un gouvernement dans ce donc vous avez opposition de Popiaka, fondation en opposition beaucoup de exactement pour de l'opposition. L'organisation il faut être justement pour ça être en opposition de Popiaka. Il y a une raison sur le temps particulièrement dans nos cités. Vous soutenez Fachi Béton. Mais tous soutenir Fachi Béton. Ah Fachi Béton. Oui, Makambo du soto zila batna biso bakoma. Mais yé na vision na yé. Ndeko koma na Kinshasa awa vision les hommes matérialisée par le gouvernement de Gentili Ngobila. Alors la vision na ndé batante ya population na biso oyo ba soutenir na kati ya fossa. Mais comment pas soto soutenir bato bazo même vision na muto azotambusa. Voilà pourquoi toza voilà pourquoi toza. Donc c'est pourquoi tozo soutenir bango biso ticket toujours asbel par rapport à batante na biso bato ba osimba bango eza bango. Alors, Gentili Ngobila Feli a expliqué lien on est clair mais biso ka na politique. Gentili Ngobila na base pour votre information CG il y a ACP équipe Léopard toza déjà na mokola lobby
pour tout tourner ma question oyo moi namboka Charles Mbutamutu Charles Mbutamutu déjà lobby masolo ezali to kutana pour tout ça une émission to yokaye alors Jadini Ngobila parce qu'il s'agit de vous bien que qui m'a micro pas sentinelle to solo là qui na yo mais ma déplacement ezalaki moi mingi moi namboka Jantini sozongi félicitations sur na plein ou tu ko ça to mona ba image TV za radoté mais tozo ko bakana okoba to landa moi namboka Sati Bols yemoko président ya fondation parce que na tuna ke même tuna ndina ko sukisa siko na bande ko na ngai poto ka bwana to landa yemoko na biso tozali fondation na biso ezali social. C'est-à-dire que tout le monde a dit que moi, ma proposition ezali na makambo bana classe. Alors fondation ezwa qui makanisi ya osoma moi ba objet classique pour repesa na ba membre. Yango do moni milulu ali ezaki assemblée générale. Donc ba assemblée générale on va tout ça na assemblée, on va tout ça na assemblée générale na biso. Donc profiter pe na occasion parce qu'il rentre bientôt ezali. Alors on gagne tout ce moment là en classe to pesa na membre na biso. Bon ba chaque jour on bazana nous et pas ba. Et là on a vu ça ezali surtout le bango plusieurs fois na ba chaîne à télévision. Biso tozali fondation, toza na statut na biso, toza apolitique. Mais partenaire na biso privilégié c'est Jantini Ngobila Mbaka. Ou azali partenaire na biso. Omoni na mboka na nyoso ko etambolaka ba fondation, ba ONG etambolaka toujours na ba institution en place. C'est-à-dire que si tout ça makambo bien, tout le singa pe na institution en place ba ko osunga biso na ba œuvre ko toujours ça là. Bon biso le quoi tout ça as partenaire na biso, yango to le baki boye. Biso pe en contrepartie to ko tout na bateau parce que moutonio surtout dans la carte fondation, as na droit à vote. As na droit à voter. To le bi boye. To ko sunga partenaire na biso pe ndenge nini. Bateau e bazar parce que ni to za la fondation, mouton to za la famille politique na ye. To ko peksa mouton voter. Alors to le bi na bateau fondation na biso. Le code a tout un partenaire il privilégié d'aller Jantini de Mbaka et puis à ça les partis moneno ba bengi ACP on ya lingi kokota na kati ya ACP librement to tiki yaki on azé pas failli italien on azé pas nani to ko peksa mutu mote mais biso za la fondation to za apolitique. Voilà le message est clair tout tu kolanda président Sati. Alors moi namboka Feli tozo ka bwana 1 minute peut-être et le konyo ko bakisa parce que yempe ameki ko nuancer partenaire privilégié et puis par rapport à la politique mususu. Il a été clair pour nous que Bazaba to Fayulu, Bazaba to Nani, mais pour naïe parce qu'il y a un partenaire, il faut que soutenir. Oui, Naro songa sous Naro ya l'obité, mais na bandi déjà clair. Na aucun autre loba au PC notre partenaire privilégié Mboté, na ba plein zo ça mais tout ça, na zape ko profiter parce que to landé pe na ba réseaux sociaux non tout ça matadi boy bon. En tout ça Congo central. Na matadi ya utai kuna. Bon na réseaux sociaux to landi bilili mswana non basali piaka boy fo balongola ba compte en tout cas c'était avec beaucoup de regrets. Biso na fosa boto landé loko wana parce que to ebike au quotidien ces partis-là étaient en train d'être gérés par des hommes forts, efficaces. Et puis, ça la précision, moni OSamaï na matadi ezaki implantation. Mais OSamaï na ça des martyrs ezalaki sortie officielle. C'est deux choses différentes. Sortie officielle, bah ça rumba mbalete. Bah ça la rumba. Ah, précision. Ouais, bah ça la rumba la mouriama le c'est salamaki na stade des martyrs et ça li plein où les restes là on les a ba implantation. Implantation. Le président Aroya comme Aroyaki. Mais à ce plan, il y a une organisation qui a toujours Pessambote. Alors, Moutoumorote a la comparaison entre stade des martyrs et côté Ezaki sortie officielle. Sortie officielle et Bendaki Mokili Mobimba. Bateau Europe, bateau Amérique, bateau Bakongo. Tout le monde a plein, félicitations, tout le monde a plein au salaire qui a entre nous. Alors, tout le monde a un peu tout recadré le Rwanda. Voilà. En tout cas, l'organisation est bien, Bakonjo, Bakokamba au quotidien, Baosa Moussa Malamu. Merci. Alors, Nekolobanga, 1 minute pour compléter. Ce que vous avez le Bakisa. Bon, et le Bakisa, ils allaient tout simplement, Kolobaete, Fosabo, tous en a besoin à battre. Batouana, la politique na biche za la rappel cotisation yango permettra biso to koba na mosala to zali ko sala cotisation ba membre wana to kangisi yango
to renforcer maman auto PC ça qui a foufou tout ça qui mi balé à foufou ateki mombo monae na kosenga bandeko ba être au travers votre média ba ko bien biso to ko soki pe ko pesa biso même à la prochaine fois to communiquer to pesa ba contact pour te batuba ces jeunes wana biso ou à Monica ko ya pe ko sunga fo sabo comme étant un autre partenaire ils alla pe malamu pour souci na biso ils allaient d'abord développement ya mboka na biso. Abengalo numéro nini? Bon, merci beaucoup. Numéro est allé 081 52 22 810. On a Babosabiso, même sur WhatsApp. Merci. Alors, vice-président, parce que tu as la maman, Didier. Oui, na pesi matondo na ndeko Flavien pe na chaîne Mobimba. Na PES TV, merci beaucoup. Na PES TV na ça ba osala. Na ndiko suisa robete bandeko fosabo na pesi bino longonya parce que choix na bino eza malamu ya partenaire privilégié na ba. Parce que choix malamu parce que partenaire privilégié ya za soit côté likambo alongaka. Et puis na nina benga na esamba ndeko boy. Moni biso exemple kuno benga ngo katara. Bokono ezalaka mutu azo couleur sur les aboye yozo mona couleur mususu. Mais ça va couleur mi balé oyo mutu bokono na ça na confusion. Ça dit que les alliés PME autre couleur blanche. Au moins on a blanche malgré des faux. Sur les alliés noirs, hein, autre mouillou. Au moins on a mouillou. Alors, au partenaire dans ce sala, les alliés PME, nous tout femme on a moi qui s'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nandeko Didier Bossolo. Alors, tout ce qui c'est de maman Florence Mbaye, message à Souka. Oui, papa Flavien, merci beaucoup. Nandenge Boyambi Bisso na chaîne Nabilo PS TV. Topesi merci, topesi merci na président Bisso, président Satibol. Mingi ngai na koloba nazo sala appel na ba maman. Eza na ba maman ebele ba vandi, aza na ba possibilité, aza na ba moyen, peut-être aza pe na posa ya kusunga, mais aza na disponibilité ya tenter, peut-être ba faire na ye to ba tan na ye. Alors biso ba maman, ba femme battante ya fosabo tozali wana, tozana besoin ba maman nuance ya catégorie nuance pona kusunga. Kokende liboso ba mama batelema mama ko zala kaka kupite mama ko zala kaka faiblité tozana posa ba mama na Kishasa ou ba mama na Congo ba mama batelema. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà bandeko balandi tokum na suka, un grand merci na bandeko nyoso oyo balanda kibiso et particulièrement pour na journée à l'élo, donc ils allaient mon anniversaire na tondi botondi na équipe et coïncider pe na émission na yamba kibino attaque bo souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci pour na cadeau de merveille c'est signé qui merveille cadeau signé nani. Ah, Francine Bossali, merci beaucoup na mwana mboka Francine Bossali pour na cadeau, donc portrait à Kitoko, consoeur journaliste, merci beaucoup. Merci beaucoup na DG Patrick Tuyo, oyo na tongo déjà à souhaiter kinga jouer. D'abord à partir de minuit, abidanga yoko la raté na comprendre tes messages na tongo. Voilà, na a raison que l'on ko la raté parce qu'il y a eu ko na obotama ki lelo. Merci beaucoup na DG Patrick Tuyo, on a tongo déjà ça la musa kinga pour na ko souhaiter kinga joyeux anniversaire. Merci na mwana mboka Gilwando, azanga kité ko souhaiter kinga joyeux anniversaire. Na bosanité na qui appelle il y a maman ministre Adèle ministre Adèle Kainda, donc voilà, il y a portefeuille. Merci beaucoup maman Adèle, maman Mapendo qui pendano, donc merci beaucoup. Na appel penandengo souhaiter un joyeux anniversaire. Moi namboka Franck Diongo ayemela kinga ko na téléphone. Merci beaucoup na moi namboka Franck Diongo. Merci na bande konyo so ba souhaiter kinga Emile Bosangi tozane na plateau awa. Merci beaucoup accompagner ngati awa maître Eli azangaité obenga maître Pichu Malou. Danou qui est fou là na bosanité. Danou qui est fou là et puis grande surprise. Oh, il y a équipe à PES TV. Ndenge pe ba souhaiter kinga yebo ba uti komona merveille toto merci. Na bo sanité, JPS témoin. Wasaki surprise ya okota na micro merci. Merci à toute la famille, merci. Na PES TV, merci na bande konyo so na ba technicien, ma passa, na mon Richard. Sur di akolo la émission balamoko donc Richard, merci beaucoup Christian. Na zomona ba ma passa na moni bangote, donc na moni bangote. Na bo sanité Elvis, na monaki Yasmine, na monaki Richard, Charles plutôt.
Charles na rédaction, merci na bandeko nyonso o na bosani pe bolimbisa ngai, merci na bato nyonso bazui baku, merci à ma famille, merci na bana, merci na bandeko nyonso oyo ba souhaiter nga joyeux anniversaire mon kolelo. Donc tokuta na bino mokolo ya lundi na invité mosusu et puis bon début de week-end na bino et to kabon na page rose oyo. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.